Alors Fifi siwa ezanga mame atindi yo nani audio oyo na zoto na soki jaria lobe azali pana yo. Bon boyoka o eza mama na Ariachou pona bandeko bozokanisa ngo eza buzz boyoka nani mama na Ariachou mama na Jari ya Luyeye abengaki Fifi siwa tango amoni Fifi atango amoni Jari azongi na ndaku te nde abengi muta liboso abengaki Fifi siwa Majidi Trayor mbote na yo Paola Kaja mbote na yo Jocelyne Monga bino nyonso bozotuna nga question Marie Laure est-ce que eza ya solo Président Tony Guérin famille à mort WhatsApp mbote Anouarite Gemena mbote na yo oui Anouarite Gemena eza lipasa ya Ariachou mutu abungaki depuis le 23 octobre na 18h asisa ekosala mamingeni maquillage azongi su ndaku te ti lelo ndenge tozoloba bo azongi ndaku te na WhatsApp bazobenga ezoleka bazomona ye tout le temps aza na ligne mais azoyamba te azotanga ba message na bango azoyoka ba voice bazotindela ye mais azorépondre te ok bozala na tia voice Alors Fifi siwa ezanga mame atindi yo nani audio oyo na zoto na soki jaria lobe azali pana yo akendeki fete soki akenda omakie marie moboye meti siwa ye te bazobenga ye telefone esoni azoyamba te nayebi te emeka mpe kobenga ye akomisa kopesanga réponse wana mama na Ariachou mama na Jari ya Luyeye atikeli Fifi siwa voice na WhatsApp Alors Fifi siwa ezanga mame atindi yo nani audio oyo na zoto na soki jaria lobe azali pana yo akendeki fete soki akenda omakie marie moboye meti siwa ye te bazobenga ye telefone esoni azoyamba te nayebi te emeka mpe kobenga ye akomisa kopesanga réponse Linda da Silva mbote na yo ouais Anouarite Gemena mbote watnazo toyoka mususu alo yasiwa benga ye opesanga réponse pardon bano baluka nde babomanga mobimbu beni benga ye vraiment pardon opesanga réponse alo yasiwa benga ye opesanga réponse pardon bano baluka nde babomanga mobimbu beni benga ye vraiment pardon opesanga réponse Fifi est en ligne mais il décroche pas le téléphone wana Ariachou ndenge azolela atikela bango nyonso tu bazobengaka Fifi siwa parce que Fifi siwa aza sur place kuna donc po Fifi siwa aza proche vraiment ya famille ya Ariachou donc bango tout na Ariachou na poto bango nyonso bazobengaka Fifi siwa oyo azolela oyo nakanisa eza voix ya Ariachou Fifi est en ligne mais il décroche pas le téléphone bon Fifi est en ligne mais il décroche pas le téléphone Fifi est en ligne mais il décroche pas le téléphone Fifi est en ligne mais il décroche pas le téléphone Alors Fifi siwa ezanga mame atindi yo nani audio oyo na zoto na soki jaria lobe azali pana yo akendeki fete soki akenda omakie marie moboye meti siwa ye te bazobenga ye telefone esoni azoyamba te nayebi te emeka mpe kobenga ye akomisa kopesanga réponse oyo bavoice na lexe bino parce que bino bokanisi ete eza buzz bazosala buzz na ndimi te eza buzz mpona mama akota na makambo oyo mama amoni ke mwana na ye azozonga na ndaku te esali ye pasi yango wana abengi Fifi siwa sikoyo soki eza buzz Ariachou akolinga tia mama na ye na motema bo soki mama apike crise kasi likambo mosusu mabe ekomi donc voilà alo yasiwa benga ye opesanga réponse pardon bano baluka nde babomanga mobimbu beni benga ye vraiment pardon opesanga réponse tala Tatiana elekukera alobi eza buzz mais mama nde ayebi te non
na ndimi te. Mais Ariasho akolinga penda atia mama na eta oyo kaka mama kaka lisu kaka moko non. Bon côté wana ngaka ata naoki kaka voix ya mama nde wana penza nde esalinga pasi. E po mama na makambo internet barando ba mama na biso bazalaka te mais bafingamaka kaka ofele kaka boye mais na makambo bango bazalaka te. Déjà bomona mama ya chroniqueuse nini aleki na émission azofinga mama aboti chroniqueuse ou aboti ba comédien na biso bien soit disant ou par exemple ba musicien aleki na internet mama aboti penza mutu azofinga ngano na mona na ngai te. Alors Fifi Siwa ezanga mama ati ndio nani audio oyo nazotuna soki genre ya lobi azalaki pana yo akendeki feti soki akina omakie marie mo boye meti sikoyo ye te bazobenga ye telefone esoni azoyamba te nayebi te meka mpe kobenga ye komisa opesanga réponse. Oui, Anouarit Gemena, olobi siwa olobi kasi nini. Tangu mama atikeli Fifi siwa voice auto yoki oyo, Fifi siwa mbala moko abengi mama. Ayebisi ye ke même ngai pe avant na lekisa message oyo na bengi Fifi siwa. Nga lobi est-ce ayaki na restaurant te po Fifi siwa fongola restaurant na ye. Na lobi c'est est-ce que tango asise ko maquiller mami ngeni. Ayaki na restaurant na ote po aya kolia Fifi siwa lobi journée nyonso tu ya samedi amona ki ete, journée ya dimanche amoni ete. Na journée dimanche na ndenge sili Fifi siwa lobi amoni ete. Donc voilà, réponse Fifi siwa apesi famille ya Ariashu yangwana. Ba on bakanisa ki neti par exemple ceux qui azongi ndaku te aza na restaurant Fifi siwa ti tango ekokanga après azongi na ndaku. Normalement yazaka bongo te. Abimaka isusu pamba te ou bien entraîner libanda ou bien soki ake place moko boy a roumela makasi asala kango isusu te parce que mwana yende muto azwa charge ya mwana oyo leki ya Ariasho akufaka wana molimo ne pema na kimia bozela yende muto azwa charge ya mwana wana. Allô maman, bonsoir. Non maman zaki fa na ngate akende fait pour na benga. OK, oyo eza réponse ya Fifi siwa a répondaki mama tangu mama na Ariashu atikeli ye voice. Allô maman, bonsoir. Non maman zaki fa na ngate akende fait pour na benga ya bebsa akende fait pour maquiller nde na olinga après na benga ya mama te na benga so marié wana na tout so quand même bazan ensemble ici pour nous en choisir. Mariango alobi wana eza mami ngeni. Tangu mama na Ariasho abengi Fifi siwa tuna soki genre ya luye ya zakuna, nde Fifi siwa alobi azela benga mami ngeni atuna soki azana bango. Fifi siwa bengi mami ngeni alobi azana ngai te tokabwanaki na ye na 18h parce que communauté na biso faut ko limbola penza bien. Mutu akufa kaka bweto zongo lokwa maseki bandeko na ngai. Mutu akufa kaka bwe moni kaka bwe mutu akufi kaka bwe apoba nzambe na ngai pona nini boye ezalaki boye bandeko na ngai. Alors message très important eleki tozwango vraiment au sérieux bandeko na ngai ndeko na biso jaria koma mama Olive koti na makambo ndenge nini bongo jaria kendaka na ndako ya mama Olive ata bino moko lisusu jaria luyeye yeyo aza lipasa ya Ariashu oto yebi azaka na Belgique ye mutu asalaki mami ngeni maquillage mami ngeni abengaki ye po asalaka maquillage na ye bien mami ngeni abengi ye na zozala na kini na kobala bilo moko bongo akendaki pe sur place asali ye maquillage toyebi ke Ariashu akufela leki na banda kolinga mingi toyebi histoire wana ndenge akufaka atikaka mwana aza ya mukie siko mwana ya mukie wana atika mutu abokolaka mwana wana eza genre ya luyeye ye mutu abokolaka mwana wana donc soki abimi normalement azongaka vraiment avant atrenaka libanda teke akende kotraîner parce que mwana wana ya mukie aza na responsabilité na ye yango pona genre ya azala libanda ezaka mwa matata penza mukie Gisèle Mwimba mbote na yo ezaka mwa matata mukie. Alors ndeko na biso genre ya tango ake kosala mami ngeni maquillage na ye pona mariage coutumier na ye tomoni preuve yango wana photo yango wana tango ake kosala maquillage
asilisi komakiye mami ngeni alongwe kuna na 18h. Alongwe na 18h asilisaki maquillage, azalaki même pas na fête, a participaki même pas na fête. Aisha Luma mbote na yo. A participaki même pas na fête parce que il faut azonga mbangu po mwana oyo leki na bango atika arc-en-ciel mbote na yo. Mwana na bango oyo atika leki na bango atika mutu abokolaka ye ezali ndeko na biso Jaria yeyo. Yango wana moye a traîner libanda vraiment mingi ezate. Tangu kaka sisi ko makiye kaka mami ngeni mbala moko akangi biloko na ye, ba pesani bai na mami ngeni, basilani wana. Mami ngeni azaki na ye référence de la grâce mbote na yo. Mami ngeni mutu na ezaki likolo parce que ils ont mariage na ye quand même azobala, basali maquillage ake na ye. Kobima kaka nani ndeko ya Ariashu. Yana tila mno photo ya Ariashu. Toyebi deja Ariashu yeyo. Toyebi elongi na ye. Mami nani yeyo. Ariashu yeyo. Kobima kaka abimi kaka. Leki ya lipasa ya Ariashu yeyo. Tozo mona photo. Kobima kaka abimi. Mbala moko kobunga ya mutu yango wana. 18h, zalaki 18h samedi le 23 octobre 2021 na 18h. Banda 18h wana ti lelo ndeko na biso Jaria Luyeye azomona na te. Na 18h wana ba 19h 20h famille komi ko benga parce que ye mutu azana charge ya mwana o leki na bango akufa, ye mutu mwana atika ye mutu azana charge. Mama komi ko benga bande kone ba komi ko benga Ariashu na poto andi ko benga parce que ça li passa na ba solara nyon surtout donc balala kane na WhatsApp donc li passa na donc makila na etoloba donc balala kanayi na téléphone. Oui abungi ndeko na biso Jaria Luyeye li passa ya Ariashu banda samedi na 18h asilisi ko makiye mami ngeni na 18h il est 23 octobre ti lelo. Azo yamba téléphone te Tony Guérin lobi ake pa mobali na ye non. Ariashu ayebi mobali ya lipasa na ye, mama na ye, famille na bango mobimba ba yebi mobali na ye. Donc eza habitude na ye te ke soki ake kune pa mobali na ye akangi téléphone ou bien azo répondre batute normalement eza ndenge na ye te. Moni siko inquiétude na bango isike komi parce que eza ndenge na ye te jamais to akangaka téléphone na ye te azalaka téléphone nezaka toujours ya kofongwama. 18h ya samedi ti lelo ndeko na biso mwasi tozomona na bilili oyo abungi. Sikoyo eloko sikoyo ezokamisa famille donc famille déjà bandi kolela nde bazopekisa bango botika kolela bokobenda peut-être ba esprit wana botika kolela mais maman na bango vraiment moyen te. Ariashu mungongo ekauki miso evimbi. Lipasa na yaza akaboete azonga ndaku mbangu parce que abike mwana muki aza na ndaku azonga ka mbangu na ndaku donc siko eloko ezokamisa bango botala capture oyo bomoni capture oyo ndeko na biso Jaria aza tout le temps na WhatsApp eloko siko ezokamisa famille bomoni conversation famille mobimba majorité ya famille bazokomela ye tout le temps aza connecté na WhatsApp bazotindele ba voice batindele ba voice mabe batindele ba voice mabe batindeli ba message nani yango na famille ya Ariashu atindeli message te aza na ligne bazomona epenza boya aza na ligne azotanga ba message na bango mais azo répondre te siko eloko ezokamisa bango eloko ezolelisa bango sous makasi nani yango abotoli téléphone na ye oya nani enlevé toyebi te soki eza enlèvement eza nanu confirmé te parce que elekaki samedi na 18h ti lelo azoyamba téléphone te bazokomela ye na WhatsApp eloko moko te azo répondre te aza na ligne même bato boza na numéro na ya téléphone Anita Batumba mbote na yo mami kili kombote même bato oyo boyebi numéro ya Jaria Luyeye bato boyebi numéro na téléphone bokende na WhatsApp na bo mona ya aza na ligne mais soki bokomeli ye botindeli ye message
azotanga mais azo répondre te siko famille ezobanga balobi ah est-ce que ba enlever mwana na bango mutu oyo enlevé mwana na bango abotoli telefone azotanga ba message azoyoka ba voice nyonso tu ndenge famille ezotindela ye ezolela mais moya pesa telefone epa mwana na bango eza te yango wana message oyo nazolekisa yango eza vraiment urgent vraiment ya makasi ndeko na biso depuis samedi azomonana te na 18h rolika yembe mbote na yo donc message oyo nazolekisa yango oyo eza urgent soki botali mama na Ariachu ndenge azolela bandeko na ngai mpo na respect kaka yango moye natia voice eza te ndenge azolela parce que mwana na bango azalaka bongo te lipasa Ariachu telefone na ye ezalaka toujours na maboko ye na telefone na ye asalaka ba snap na ye asalaka ba video na ye air nyonso tout peut-être eza enlèvement babotoli ye telefone Arlette Kimbeni voilà yango nde sikoyo ani mwaka mbote na yo ndoi Cynthia Malemba mbote yango nde sikoyo mama na likambo eza wana lipasa ya Ariachu aza wapi eza vraiment sérieux bandeko bozoka so bomoni famille ndenge ezolela malela Yasmine mbote nao soki bomoni famille ndenge ezolela mpona likambo oyo bandeko na ngai eokamwisa bino parce que azalaka boye te asisi komakiye mami ngeni bapesani mbote na 18h azozonga mbangu parce que akikuta mwana bebe aza na ndako kuna ya moke oyo leki na bango atika banda kaka wana na 18h samedi ti lelo donc dimanche mobimba samedi mobimba ya le 23 octobre samedi mobimba a répondre na téléphone te mais bazomona ya aza na ligne bazobenga ya azoyamba te samedi mobimba butu mobimba ya samedi tokoti dimanche le 24 octobre 2021 Sharufa Mulanga mbote na yo tokoti dimanche ya le 24 oyo toza lelo parce que biso na Canada toza nanu dimanche bino bandeko boza na Europe bokomi déjà lundi bokomi déjà le 25 toloba bongo donc urgent vraiment oh nazo message na ye kolancer toza ebele na ligne toza 1200 sope 1268 personnes alors bato boyoka message oyo bandeko na ngai oyo yebiki omonaki Jaria nde lipasa ya Ariachu omonaki ye na nzela po aza kuna na Kishasa Gloria Shamavu alobi botuna siwa oui Fifi Siwa pe azolela ye pe azoluka azosala ba recherche na ye kote na ye po toyebi ke Fifi Siwa aza proche ya ndeko na biso Ariachu. Donc dimanche mobimba ya lelo le 24 octobre 2021 dimanche mobimba téléphone ezo sonné na WhatsApp aza ko se connecter azo si téléphone bazomona mutu aza na ligne mais azo yamba te mais azo tanga ba commentaire azo tanga ba message azo yoka ba voice mais azo répondre te soki ba bengi ye bazomoni penza na ligne ba appel ezo kota famille mobimba ezo benga ye journée mobimba dimanche mais azo répondre te siko na Kishasa kuna déjà bakomi je crois déjà bakomi minuit donc bakomi déjà lundi donc moi na bango abungi ba localiser téléphone na ye basali nyonso tu wana avant kutu makambo ekoma na media nyonso tu wana basali bazoko kolocaliser téléphone na ete donc bokozwa niveau te mwasi kitoko boye aza pe lipasa na nzela ya mino aza na nzela mino mwasi kitoko boye abunga kaka boye oya ofele kaka boye parce que so ekomi déjà 2 jours donc famille faut ebanga makasi journée moko kutu ya samedi 18h ti minuit baozwa ye na téléphone te totala ndenge bazolela vali mama lobi batu oyo banlevaki Fifi Siwa bango wana siko lien nini ezali Fifi Siwa bato na répondre ka bino batu bozokoma lien nini sikoyo Anita Batumba mbote lien nini sikoyo ezali Fifi Siwa na Jaria bato banlevaki Fifi Siwa ezala kaka bango wana mutu banleve pe ndeko na biso en tout cas nga na yebi te po batambola nzela moko na Fifi Siwa te à part peut-être week-end mo bakosala na bango selfie baza proche mais batambola nzela moko te non na yebi te donc avis de recherche bandeko nyonso na ye kotika message o bandeko nyonso
oyo boza na ligne toze belé na ligne plus de 1000 personnes oyo boza na Kinshasa bandeko na ngai okoyoka message oyo nyonso tu amonaki ndeko na biso Jaria Luyeye numéro ya telefone ya famille yango oyo famille numéro ya telefone yango wana benga famille ya Ariashu baza na Kinshasa kuna numéro ya telefone yango wana na bimiseli bino 243 823 955 151 oyo nyonso tu akozala na sango amonaki Jaria Luyeye samedi ou bien dimanche ou bien ayebi esika azali bandeko na ngai to benga famille parce que famille penza ezolela makasi to benga famille na numéro on a bimiseli bino wana ko benga famille pona ko pesa bango basango parce que bango bazokoka ko zoye na téléphone te pe bayebi esika azate. Donc message très important nangaki maminge ni kuta zolela kutu ba bengi ye kuta yebaki na eta lobi ke non ngai ayaki ka kosala nga maquillage asali nga maquillage abongisi nga suki makambo nyonso tu esili wana na 18h to kabwani yazalaki ne ambouye na mariage na ye na papa mode donc ye pe lekeli esali ye pasi parce que ayaki kosala ye maquillage bakabwani na 18h et puis ayoka ke muto asalaki ye maquillage jour ya fête na ye ya mariage na ye coutumier abungi enlevé ye azomona na te ye baza choqué na couple na ye baza vraiment choqué makasi mais tant babenga ki maminge ni batuni ye ji orange mbote na yo Manuela Masamba mbote tangu babenga ki ye batuna ye alobi ayebi te à part na 18h wana bakabwana ki samedi le 23 octobre batikali ko solola te ni na WhatsApp ni na appel normal batikali ko solola te. Donc voilà message très important dans un ya kolekisa bandeko nanga s'il vous plaît bo partager message oyo et comme partout et sika nyonso tu bandeko surtout boza na Congo kuna na Kinshasa et sika nyonso tu boyebi ke ndeko na biso Jaria Luyeye ya lekaka et sika kendaka esika azalaka na bakamaradi na ye soki boyebi baproche na ye bandeko na ngai bosunga biso bosunga famille ya Ariashu baretrouve mwana na bango bosunga Ariashu aretrouve lipasa na ye bandeko na ngai so bomoni misu ya Ariashu na minute oyo boyokela ye na mawa misu evimbi makasi mama na bango kutu mungongo nyonso to ekauki mwasi kitoko be baenleve ye abunga eza ndenge na ye te ayambaka téléphone tout le temps atakuta azosala ba snap na ye soki obengi ye po asalaka ba snap na ye chaque jour asalaka ba sujet na ye mike abwakaka na snap ba tiktok na ye asalaka pena ba video presque chaque jour ata obengi ye abandaki kosala video akokata video abandaki kosala po ayamba muto abengi yo muto abengi ye normalement azalaka bongo mais siko banda samedi na 18h ti lelo tozokota pe lundi kala mingi te azoyamba téléphone te me bazomona aza na ligne famille ekomi déjà muteme ekomi déjà kobenga ekomi déjà kobanga muteme ekomi déjà kobeta makasi basali nyonso tu wana antenne cellulaire peut localiser le téléphone Kiki Zara Zaza basali nyonso tu wana alors sikoyo toyebi kombo ya Ruth Beauté ebimi na kati te sikoyo est-ce que eza pona Ariashu bakangisaki bato oyo babandaki kofinga po rando moko te kosalama awa non Ruth Beauté na Ariashu rando makasi bato bakangaki même Fiviette oyo ya Kinshasa journaliste chroniqueuse oyo toyebi biso surtout Fiviette bakangaki ekutuka pona makambo oyo. Alors est-ce que Ruth Beauté aza na kati ya makambo oyo eza point d'interrogation. Ruth Beauté akoma na niveau ke atinda bato baenleve ndeko ya Ariashu po ye pe se venger na ndenge bainjire bamemanaki na internet mikolo oti koleka ngana otoyebi te. On eza kaka mituna kaka bato bakomi kotuna déjà tellement bato bakomi kobanga déjà bakomi komituna na tunana. Donc voilà, est-ce que eza Ruth Beauté muto atindi bato baenleve lipasa ya Ariashu ngana otoyebi te. Est-ce que eza barando tala Gloria Chamavu alobi eza yango Gloria Chamavu yo Ruth ayebi Jeanne Biebo tala bokomo koma kombo ya Ruth wana. Est-ce que eza ye to confirmer te
Est-ce que ça va rendre ya Ariachou na Ruth Beauté ya ngonde mutu e bungisi lipasa ya Ariachou toyebite ba rendre ya internet to mona e komo kuma penza makambo solo e komo ke na niveau moko ya likolo ba rendre kar ya internet. Clara Sima Ombote nayo. Sharon Bakaba Mundadi Mbote. Mère de Jumelle Mbote nayo. Shakira Gucci Mbote nayo motema le roi Simba. Modestina Gloria Daniel Mbote nayo. Angela Meza motema ya Bagbo Mbote. Voilà loko na koteli live mbangu bolimbi sibino kuna bokomi déjà 1h du matin biso na Montréal toza 19h42 donc na la musibino mbangu ezande pona na lancé avis de recherche pona ndeko na biso Jaria Luyeye oyo azali pasa ya Ariachou famille ezomona yete Madjidi Trayor Mbote nayo Jocelyne Monga Mbote nayo famille ezomona yete yango wana bazolela yango message eleki na les news de star lokola bandeko ebele pe ya Kishasa bakotaka na les news de star tango bakokutana na message o mutu moko aza na suka kuna na Kingabwa aza na Kinkole aza na Kitambo aza na Lemba roba non mais namona ki genre ya kala mingi awa te akobenga mbangu famille numéro yango wana na tie ou bien soto bengi ngai non Marie-Laure namona ki e alekaki ya lobby azalaki awa ba information ya bongo nde toza nango besoin sikoyo na minute oyo ba information ya bongo Shaina Lusadus Mbote nayo ba information Sharon oui lingia bengo koki obenga eza nini live ya ba appel te ezaki ka pona lekisa message mais soki mundeko ozana likambo koloba okoki kobenga oza na information peut-être ka biba ndeko toza na ligne awa mutu moko soka za na information koki kobenga po famille ezolanda na minute o mutema na bango eza penza moto Malela Yasmine Mbote Rolika Embe Mbote tata Rolika Embe makambo zokoma isusu yo moko vraiment ta yo moko tama mbozo koma Mère de Jumelle bozo tuna soki eza ya solo soki eza buzz siko na ebite buzz yango eza nani nga zo luka buzz Ariachou mutu azoluka buzz na makambo na non na ndimite soki buzz osukaka entre bango na bango mais pourquoi eleka ti na les news de star mokili mobima ba mona ngo na ebite na ndimite eza buzz nga na muna yoki ndenge mama azolela mwana nazalaka bongo te mwana ne jamais kenda musika mwana na ye jamais ayambaka na telefone te akataka tina ba snap na ye azosala po kaka ayamba telefone siko famille tang ezolela na ezolela tina niveau wana bandeko bozoloba keza buzz bozokoma na ba commentaire wana so na telebino voice ya mama na Ariachou ndenga azolela bona na kanisa boloba keza buzz te mama komi déjà na âge wana ndenga azolela na ba sanglo non na intimité ba buzz ezanongo na internet entre bana metie kote tina ba famille en tout cas wana na ebité mais o eza ya fifisi wa peka ezalaki boye non tolobaki yango bamisu balobaki eza base mais komona ndenge bavimbisaki ye babetaki ye na niveau wana nango kolinga base bavimbisa ye lisu na niveau wana alors inquiétude sikoyo eza makasi bazobangaki ndeko na bango basala ye mabe donc voilà message oyo naye kolekisa J Orange Mbote nayo Solange Bibi Mbote nayo Kiki Zaza Mbote nayo localiser une téléphone active au Congo, il y a un grand retard sur le plan technologique. Bon, voilà Kiki Zaza yo moko lobby. Parce que famille déjà, famille basali yango, ba meki ko localiser nini, nyonso tu wana basali yango, mais epesi eloko moko te, rien. Mère de Jumelle à lobby, Marie-Laure Ariachou alingi buzz trop. Bon, on sala buzz penza na kota na mama na yatika mama na yati na niveau wana lela. Ba buzz ezaka na internet mais ba mama na biso bazaka na à part mais o penza ngawe eloko esalinga mawa na lekisela bino message o mbangu ezali bon bozana tela bino audio kasi bozela. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.